Binomba ko tanzela moze ayete. D'abord non un azon ingrat. La cause c'est d'être la cause a foutu les studios. La cause elle a qui producteur na auto yebi. Producteur voilà, on lui vérité producteur na e. Nga so na la cause à partir à Paris to benganaka. Makambo na lobo journaliste na biso. Manganga ebi. Virginie Manganga. Manganga ebi. Virginie Manganga ebi mambo. So tourner ba vidéo, la cause ba vidéo tout. Et Babindombe, voilà, Babindombe c'est un frère. Même Ferrego là, c'est la famille Wenge. Comprendre? Mais ne pas mozu la marambango, le bandenge morobo. Et puis ça peut bien te. Qui est au Maramou, Babindombe à lobby qui est Didier Lacousse a foutu les studios, tu n'as même pas producteur naïe, à salé le logo mon côté. Avant tout côté bana yolo msusu pour ba défendre gars. Au moni Coco s'appelle histoire des Arabiens. La cause ça a mutumo te boye biloba loba le la télévision de l'obara bo mbezangati na batemo bali. Virginie Manganga zana. Tout ça foutait les studios à sceller ba fiche. Nga sona tout ça parti à Paris to benganaka. On a vu nangai. To benganaka. Comprendre? Donc Babindombe au moni ngratitude na vie et Arabien te. So moninga sungio itakendeko. La cause ça ta ofingete. Pour nande la cause ça bi wanande ko na ko fingete. Te répondre. La cause ça banga pour ça meko populara Babindombe wana jeune na lobara fa. Talaka ba sera longa maison mère. A manka maison mère mobimba maison mère ba vana kimia. Kasango le lia peti. Kofi. Kin France Télévision. Kin France Télévision. Nemara. Salande makam. Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision Nemara Salande 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 Makam. How are you? Toi ensemble please. Kitoko. Et bienvenue fidèles téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous suivre partout dans le monde, c'est www.kin France Télévision. Vous êtes tellement nombreux pour suivre cette belle émission Loba Vérité, présentée par votre humble serviteur R Zumba, journaliste à l'équipe. On a le lot naza na des artistes pembeni, baza toujours pembeni nanga bobi que R Zumba charge. Afrique d'ici batikelanga yango ba ya musu bakima ba préféra ma basala ba cop mususu biso cop na biso yango oyo copo to pona copo na lela copo na linga eza na nga presque kolobaka bonne et sala na kito yo soko yo kazuwa kotika la na zuwa na yo. Merci beaucoup le Seigneur de la ville Mohamed Moleka Fondation Mohamed Moleka et ça la bien. Ekene kota la partie santé ba fouter les parties santé 3 mois ndako ba pese provision Fondation Mohamed Moleka kendaki na matanga ya Bob ba fouti maramunyo so ndenge zalaka Fondation Mohamed Moleka. Merci beaucoup pe pesa ki 70 maman biloko ya kolia biloko na ba pesa ki tala la valeur à $50 ko 70 maman Seigneur de la ville Mohamed Moleka na moni zuzu Prince Sassa le sénateur a vu mettre Ramsès Kilo Djobou Tedi Lumbu na Paris na moni zuzu bande nyonso balinga ngai vraiment to bande émission to kota ndenge zalaka. Bonjour monsieur. Bonjour mon Panzi Sango. Boni Kitoko na nenga calme. Vraiment net toujours le bano vérité. Il y a solo vraiment donc il est pena donc au panza pena ni zala. Merci beaucoup vraiment na zonga sous OKK 25K de métier OKK Sali. Ouais, salut mon frère Erzoum. Boni. Super posé. Charisme belé posa OKK producteur OKK papa Wenge OKK nini kaka est-ce que l'oba vérité? Oma mona bisote. Biso ma ko c'est la ma pasi. Biso bana yolo te vara na vérité. OKK bana yolo vraiment na mona ikaka babi bana yolo na 24 makambo ezo pesa manungu mama la coste na Babindombe na bete mona yolo nga na ko luka eza OKK na yana nuana po bez oyo makambo eza somo
faire qui na mutia mala masangisi ba masa ne nyonso bemelia babindombe banani me balobi babindombe nde azolinga ke Lacoste ayemba na borwana ti to redécouvrir yango awa po toza na muto yaza mieux placé pour expliquer biso makambo oyo ezoleka entre Lacoste na babindombe Ferré na Lacoste Ferré na batebele clan wenge we ranson ce to luka we ranson pe to tuna su papa ce qui est aux ndenge nini makambo ezoleka oyo ke babindombe na ndekone Lacoste ke nungu ezali wana ezala ndenge nini. Bon, tout d'abord, la personne en mode Batutu partout Bali, les États-Unis, partout au monde. Batutu Bali, de loger là où est. Bambote belé quoi partout Bali. Olivier Kande, Dalasien, tac Dalasien. Tu veux que occupe-moi trop. Mais si tu veux répondre, c'est pas que notre Zabayuma, non. Il y a qu'à maîtriser ma caméra, il va faire n'engue zalara. Babinomba oko tanzela moze ayete. D'abord, on a un azan ingrat. La cause c'est d'être trop. La cause a foutu les studios. La cause est producteur na auto yebi. Producteur voilà, on lui vérité producteur na e. Nga so na la cause a partir à Paris to benganaka. Makambo na lobo journaliste na biso. Manganga ebi. Jini manganga ebi. Vision manganga ebi mambo. So tourner ba vidéo, la cause ba vidéo tout. Et Babinombe. Wana Babinombe c'est un frère. Même Ferrego là. C'est la famille Wenge. Comprendre? Mais ne pas mozula marambango le bandenge moko boy. Et puis ça peut na bien te quoi. Et puis ça peut na bien te toi famille. Mon frère étant à benga Lacoste. Et là tu yo que wana mo lo mo bona palin ou beng si bande kona yo. Mo sais pas quoi ça contre tante. Ça c'est contre ta répondre moi na main na bengo atambala sima to salango. Et c'est fou bando finga. Mais ça ko finga te Lacoste ye alika ke avant eloka ba masa tout bayaki balbi ke baya na bango ba ya merci beaucoup vraiment. Est-ce que makambo nyonso ma Jonathan Pungu aux États-Unis ah to pesion mbote Jonathan Pungu tala tous toujours ensemble nabi expliquer ba to va comprendre. Est-ce que Isaiah solo que au marambu babindombe alobi ke Didier Lacoste a foutu les studios, tu n'as même pas producteur naïe, à salele eloko mokoti. Avant tout que tu as yolo msusu pour ba défendre. Omoni Coco s'appelle histoire des Arabiens. Lacoste a mutumo te boye biloba loba le kana télévision no lobara bo mezangatina. Ba temo bali. Virginie Manganga zana. Tout ça foutu les studios, à célèbre fiche. Nga sona tout ça parti à Paris to benganaka. On a vu nangai. To benganaka. Comprendre? Donc, Babinombe, au moins une gratitude na vie, il y a bien été. Ce moninga sungio, il t'a kendeko. La cosa n'a fingete. Pour un ande, la cosa bi wanande konaro fingete. Puis te répondre. La cosa zobanga, pour sera meko populara Babinombe wana jeune na lobara fort. Talaka basera longwa maison mère. A manka maison mère mobimba maison mère bavana kimia. Kasango le lia peti. Kofinga ama ba faible. Impolitesse ama ba faible 20 na lobangoti. Kofinga za ama ba biso finga ati. Au moins la cause aida ba mindombe ya trop. Même ba clip la cause uta poto. Allez, clip kuta suka sana bon marché ana blouse pasuka na mukongo ba bindombe. Ba bindombe na blouse pasuka na mukongo ni. Na clip témoin. On a mabita so benga la cause to sa uta mikilo ele ba bilamba ba blouson ba lichi. Pas presque ba size moroti. Ah, est-ce que la Lacoste et Babindombe? Bah presque size moro. Tala to sa ndolo mbinga. Babindombe moi mon coussé au sentiment li boumou ma tam mamanine. Comprendre? A marqué on. Mais au moins somme ninga salo bien. Ozo wangana. Atana mission Nzambe ba bien fait et gangaka. Et gangaka la cause répondre été. Et parce que tout le blanc mambo té c'est pas que ba yuma. Ke ba yuma to so banga té. Ko banga makanisi. Dans la sabanga raté, tu vivras trop. Tu vivras trop, mamandou na yolo. Merci beaucoup vraiment en attendant réalité na biso funga la biso to yamba ba masa mususu ba ikota la biso pe bana Dallas bana yolo ta on a biso banga Erzumba yo nazo kitana ba bengana ki pe toza wana moi ma bra ezo salema ya kotumba ezo tumba mawana moi tozo lia tozo mela merci beaucoup na 25 ans de métier au kaka
siko musicien oyo Jobo oyo okoti na makambo ayelukani o denzua denzu ye mbaka banzimba la coste bazemba esilika kaka la coste ye ana OK kinte te ye to préparer makambo soka évasion bima na fin semaine bana kin partout monde entier évasion zoya bozela ma motema ofungama kolobe belé mbanga pasi disque zoya bo sentir l'alignement il la cause à beti à quel banzela sika ba comprendre ngo banzela sika bimisaki siffler bimisaki siffler ça la succès la cause à beti tolo siffler pour dans en actualité là bien ça la succès non la ça la succès il y a siffler bon siffler na to bien ba virgule ba code donc ba ligne courbe quoi donc babindo me po ba yemba bongo donc il est loté et simbata ameka osala borna e ayemba lo ba vina biso ba pepe kali bana na album ne o Didier la cause produira kai mais lelo awanga na oboya o mon libabe o aza nango o yela kai na maison mère yango pe landa ti lelo yango ngana oloba vient na acheter ta faire ba mbote belé vie vraiment sorry na oloba en anglais sorry na zoni suna lingala kopesa nzemba mobimba ta yemba yemoro sinon vraiment robebisa il faut otigeler le système ya ba vocal donc ba vocal et loba vient biso Kofi Olomide les grands pas quoi donc parce que so otigeler nzemba mobimba ma plein Yeah, merci beaucoup vraiment. Réalité na biso afunga bala yolo yo. Bala Dallas va bi ko bangi amakanisi vraiment. Réalité na biso afunga la déjà ba masa na biso mususu équipe e ko tala biso ba to kota calamité vraiment. Ezabeto ya mbabango po esala moi bien. Merci beaucoup. Yeah, merci beaucoup vraiment. Erzumba yo journaliste qui bana bana Dallas bango yo nembe su ba masa na susu bana Dallas. Bana Dallas esika ngulu Ezalara, Ngulumayo, Ngulumayo na Capelle, Poulet Mayo na Capelle, Babine octobre na Yawana, octobre na kata Kinto Yesu Poulet Mayo, ya bon. Pepele Mopandinsango. Moi combo ndenge Ezalara kaka nani. C'est bien moi Ali Mwanga 00 icône ya Yolo, le descendant de Philippe Mwanga Kintswamina, papa na Legré et Brian. Bana Yolo badala problème vraiment papa moi combo le sous nga combo Mikawale opandi donc Mikawale bana Yolo ba yebi donc Mikawale de Jobour to yaki gaga donc awolo wala donc awolo na monde batteur international expérience ebele na boulot donc petit frère né propre na ndinga ba Jobour to yaki moi visite vite fait par na biso Olivier Kande 25 ans de métier. Donc tu vois que mambo tout bon mambo il y a Didier Lacoste voix mawana pire vieille yebi et là on a eu ça arrivé toi bana yolo toi ba dans l'ancien donc peut ça ra conseil nga vraiment la côté na polémique ya maman musique est trop TV na ba bindo bébé black bana ba grand bana ba mikolo ba ba ndeni on memela makambo ngo donc là on va yango wana. Merci beaucoup vraiment. C'est pas un message au lobby katang intellectuel vraiment bonde zala. Masa na ngai pe yo na moni ipe na kandaka maramoral babindo meninga zo palo bane vérité maramala costa sala. C'est toi na kandate biso bana yolo to finga rati ko bangi amakanisi. Mais babi na vie faut zala toujours reconnaissant. Babindo mbelo razo sala zo la sa ki ingratitude. Bino boye bibo na monde net mokile tambola na monde net to monango partout tambola net ndenge vena biso mukentonga mona yolo ya tongo a sponsorisando mbi na album na iwa zo sala na comprendre que azaki des sponsors azaki producteur te azaki sponsor na nengo pesi message azalaki producteur na ye mutu akoti studio mutu asalise na ba clip ma mseza mamba lobate na monde média comprendre biso to ba petit ya mkentonga de prix sentiment Dallas ba msu ba bien na ba maison mère biso to yebi vie de prix sentiment Dallas via yebi petit na allié yo na défendre vie depuis na ba Congo tina mboko na Jobu biso to za ba petit vie de prix sentiment Dallas na ndenga kini via zotaba mambo ayebi petit na ali 00 IS mora icône ya yolo
nazala toujours na vie nanga 25 ans de métier via marambo ndenge tozala na kit. Yeah, merci beaucoup Ali, vraiment toujours qu'il de chuter na faire mission na biso nenga ne sarabino air zumba yo toza société partout bana dirban tozoya bana Cape Town tozoya avant de quitter no kini ni sous tozonga sous ba actualité sous Ali a lobby vérité nena senga na yo est-ce que makambo yo tokotika ngota te po babindo mbena la coste baza batu moko attaque yo conseil ni no pesa ke la coste pour monter boma yo nika monter pe la kaka te babino bagafé gafé pena ya ko bunga la coste te comprendre ako bunga la coste pourquoi pas ni faire alobi pour mabe pour la coste te faire betika climat la coste ça va te à cause de ce contretemps c'est tout à fait normal noko les ça n'a pas so beta maramu normal so pourquoi pas to taquer noko les to taquer ferité j'ai était to capable babino pour aza maman d'un grade depuis mo ki le banda babino menga na ebiye na kisaku mona kisaku bato ba hôtel ba babino me ole ba mapa carré ni balé na bouteille vitalo port na kisaku dodo saga mosono ba ebiango dodo saga talanga bien Olivier Kande comprendre na kisaku babino me a un grand makasi la cause na propre na ferité mais à ce là jamais qu'on répond mais à participer pardon à une émission na album mais au sala bien la coste my foudre un pangi mota ba chéri pour ba masana e ayande ata ba binombe aya projet ça ya faire rigola la cause aboya kité ça contretemps tout on a contretemps parce que motivation fait à ce contretemps tout à fait normal il mo pas na ma disque na ça l'évasion so mo noko lesa ke on a pour à 8 ans j'ai détaillé pas 8 ans tout à fait normal c'est la famille wenge muta boy disque à faire azati mais banakin partout dans le monde évasion zoya na te mona muke évasion et zoya et ça mo pepe moka mabe yo mo mamoto ekende boy et tu solo ko banga bo pese temps bo comprendre Olivier Kande solo ko banga za makanisi ko ba télé solo ko banga ndenga fo so ba dalasien to bi bumi to lingi bulo un peu contre mututé mais quand tu as tombe la musique à Congo tout son d'abord on a eu fin semaine évasion ba tu vas sentir. Yeah, merci beaucoup Évasion Zoya DJ Lacoste Motaba chéri vraiment félicitations ba courage kaka tchana se ndenge zalara pour donc clôturer la émission na biso meilleur chanteur bandeko balandio vraiment balabi ozo kalami tozo kitakin quoi koloba nanga ezalaka sena loyembo vraiment donc na bokasi ya yo Olivier Kalukemba basolaki na my foudre fona zala na kati orchestre wana donc kalate peut-être na ozala kuna na bango et ça l'a bien fort Yannick Dido voda donc kalate to zana bino na kati orchestre masoleza kitoko donc na ndenge akana donc ngana komiko banga mokilelinga se bongo ngana komiko banga mokilelinga se bongo. Yeah, merci beaucoup toujours la temps vraiment mon frère tu clôturer na ma message là. Ok la fait peli bon tous les Dalasiens on a qui vraiment vite fait talaraka vu Olivier Kande 25 ans de métier via palais donc on appelle ça va monter juste on a vraiment maman bandoule venanga my foudre la coste oza avie todo zelaka pala album et bima évasion donc évasion bima to évasion et ça la bien donc il n'a pas simbote na bana mikili tout na Paris Patrick Wale ndiraga France na pesi bambote akiti suna nenga kin pirve akati wolo wala na mbonda bater international yo yebinde to sola gi donc famille tout donc bana yolo yolo yango tout mon niveau donc yango wana. Merci beaucoup ouais donc moi bambote ga isala bien Jonathan Punga ndenge États-Unis donc c'est mon beau-frère propre moto simbi maram ndenge États-Unis Jonathan Punga Ratai mambote na grand pote mère Ngouli maman Natacha Ratai maman Allegri Brian Moses voici tout laisser passer des jobou donc moto aroboé na I am baby.